sango ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Edino image. Panza sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Baeba nini ekoleka na mboko yo Congo. Ah ouais? Edino image. Panza sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Ça dépend l'endroit d'où vous me regardez à ce net moment précis. Voilà, me voilà dans un contexte un peu plus spécial. Au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas là pour une émission, voilà. Je suis là pour une soirée spéciale qui s'organise sur Paris. Précisément où c'est? Demandez-moi précisément où c'est. Ça se prépare au 20 rue Pré Saint-Gervais, sur le métro Hoche. Lorsque vous descendez du métro, juste à votre droite, en face de Leclerc. Voilà, le centre commercial Leclerc. Le titre et le terme de cette soirée, c'est Festival de Cannes. Babi bon monde entier, botu nanganini. Balobi masolo échangé, balobi j'ai échangé dans à Paris. Événement assez moko le 22 octobre à partir de 20h, 23h jusqu'à l'aube. Au métro Hoche. Voilà. Brozo adresse Cannes, c'est botu nanganini. Donc Festival de Cannes. Festival de Cannes, wana tozotambusa micro nabiso et parmi micro de tozotambusa, voilà les proches de vieux nabiso modogo Janfa Kofere. Voilà, Bazawana pour soutenir l'événement, ils seront présents le jour de la soirée. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir. Alors, vous serez présents pour la soirée? Oui, tous, on sera là. Modogo Janfa Kofere. À la vie, à la mort, on sera là. On sera là. Et venez tous nous voir. Le 22 samedi 22. Il est là, monsieur. Voilà. Représente. Au métro Hoche. Voilà. À Pantin. À Pantin, merci, on sera là. Et venez. Voilà. Et on vous retrouvera tout le monde parce que Modogo Janfa Kofere, il mélange toutes les origines. Français, peu importe de quelle origine vous êtes conviés à cette soirée. Balobi changement de carte, mboutoye danger, aïe ko changer histoire à ma solo. Babi événement c'est moko le 22 octobre à partir de 23h jusqu'à minuit dans métro Hoche. L'organisateur Claude Moussaï. Merci. On sera là le 22 octobre pour soutenir Modogo Janfa Kofere Imperatori. Et Festival de Cannes. Festival de Cannes. Yeah. N'hésitez pas à vous habiller n'importe comment. La soirée on a pesé à grâce Mbizi à cause de la paix présente pour les anniversaires n'a reçu la bougie ba o ba na ba cadeau na ba robo memelaye parce que za collègue na ngape musala to sala kande moko blanc blanc balobi l'unité de mesure de tous les chroniqueuses de toutes les chroniqueuses babi ba kolosi type ba ko se retrouver pe ba patron na pe na soirée wana Mundela a changé jeu quoi Mundela a changé jeu donc babi Festival de Cannes. Festival de Cannes, donc, nazo bengi sasiko balobi, oyo bazalaka toujours peme na blanc. BBC Nzongo, la mère de Jimel, yo il faut zalaka, po yo mo yebi. Babi système en groupe na biso poussana to vanda, boza pe invité na kati événement wana quoi. Babi Malolo Loris la Congoli a Bekam, yo il faut zalaka. Véro Mango Ibuchu ya Files Mango yo ke wapi. Cyril Kin na fuma forme, fuma bilele Martin Massine de Lamba ne Lamba, Zwa Bango ba forme quoi babi jour one élégance et les capots masolo eza bien bozo ka blanc parce que ça na betika check ça na teka boy babi l'unité de toutes les mesures de tous les chroniqueuses et de toutes les chroniqueuses voilà donc babi événement ça c'est moko. L'organisateur Claude Moussaï, Noëlla Itamba Pati Chelistot Bana Bruxelles. Taboufa Touzaï na mon envoi ma, boyebi ke masola ngo yango quoi. Place blanc blanc tiaka lokolo po bo sepela na musala nga na salaka. Donc musala na babi basi lokwa ba blanc blanc ba se respecta ka trop, baza na soirée wana. Et que soirée wana n'est pas manqué boza invité. Ya ni Dembo, yo moko yebi masola ngo ka ndenge zalaka. Bana London Sandra Nkoi, babi tout le monde vous êtes conviés à cette soirée. Bozala
Pour plus d'informations, veuillez contacter Claude Moussaï, l'événementiel. Facebook n'a ouvert, portable n'a 24/24. Réservez vos tables. Le Kardashian de Paris, Charlie Mitetage à Souka, Gladys Soso, Babi Mosa Dadi Soso, Lorette Compresseur Béret Rouge. Pour qu'on attende na ba vrai chéri, Babi élégant c'est les cas toujours quoi. Merci beaucoup. Check. Ba maman de vraiment ba kuti apena moto na kati ya soirée wana. Babi ba association to bengisi bino vraiment le 22 octobre à partir de 23h hein, na métro Hoche sur la rue 20 rue Pré Saint-Gervais, métro Hoche dans la salle City Zik Binonyo Soboyebi place Ango presque. Voilà, pour plus d'informations veuillez contacter Claude Moussaï l'organisateur. To bengisi ba maman en espèce, to bengisi ba maman en F4 Bozala wana to bengisi moziki lauréat VIP to bengisi bino ya Bruxelles to mona bongo to zomona ba sœur na biso batabu fatu vraiment to bengisi no bozala zala kaka pour bo soutenir événement ba fille à côté voilà ba fille à côté de Bruxelles ba maman ya tapis rouge to bengisi bino voilà. Donc, Tobengisi tous les bons musiques, ba Kardashian de Paris, ba fille d'honneur, bozala zala po balobi système amicolo pena place batunyo so bozala présent, bisonya stozawana to tia moto, to soutenir artiste. Voilà, Mikolo l'unité de mesure mutaye ko tia moto, la patronne de www.congoaudience.com, il faut bon mensana nango po eza bongo po etangama bongo. J'invite aussi mon directeur spécial Serge Kassia Mazala présent, na invité François Lama Azala présent na molonga nevi ke bato bala na igete chimungulama na invité Patou Kapangala aux à la présent on nema aux à la présent balobi Cyril Kina Martin Massinde Lamane Lamba Véro Mango Ifilas Mango ibozala toujours présent Malolo Loris la Congoli abeka me bozala babi Gelor VIP soirée zande monko semaine prochaine le 22 octobre bozala penza présent liste za moulaye Lidovic VIP zala wana Gladachou de moi Gladys petite sœur à moto oya soutenaka pena blambla pemena auti pena ngola fraîchement donc zala présente na soirée wana po balobi mbutu po biso to yaka na biso na mbutu to bimaka pe na mbutu donc soirée wana élégance ezala trop parce que ba fille a bien barozala lokwa ba Lorette Compresseur Béret Rouge ba fille a bien barozala vraiment. Donc vous allez belé Bagui la balançoire petite sœur à moto Zalaka pour balobi que Mikolo Congo audience c'est dans les bons y compris avec Eldine Noimage le parrain du site www.panzasangwakongo.com Albert Lama toujours au rendez-vous Spadjari Tembo on t'attend JP Loboko balobi binonyo sobana Château Rouge bozala présent Vienangai Mbutalombi qui bossent ko lia moi soupe pas Mbutalombi boyes qu'on a soirée événementiel balobi festival de Cannes bozala toujours présent boza convié ba belle sœur ba belle nana de ba bengaka basio balinga te ton wetana donc ba sœur na biso ba maman Pepe Akuji ba maman Christiane Akwasa donc bozala na ma ministre ma Pauline Nzongo ba bi soirée wana eza ya bino boye ba déjà mutu na bino place à banda quoi azongi sa musique wana zongeli tine échafaudage festival de Cannes et Bomayo. Mon balai stress, y'a Patrick Marois Vendi. Mon balai stress, y'a Marois Vendi. Major Bissadini. Hi baby, I kufi baby grave. C'est chaud. Et là, Oinda, Oumela, Soko Yen agence sauté, veut dire Oumela T, Global Express, c'est Patrick Malouavengi, Vril Léon numéro 25, Babi agence à grave, agence à Mounene, Oyo, Tozoko Tinda, Bakoli Nabison à Kishasa, Bakoli Nabison Angola, Bakoli Nabison à Braza, Bakoli le Koma Kitoko, il faut les Canaries Léon numéro 25, et puis Patrick Malouavengi, Balobi Global
express suka l'agence agence oyo soko oye te veut dire oumela te mpo na kati agence oyo toza na baservice ebele okotinda bacarton okotinda bilamba epuis tozali na service moko ofuti mbongo moto aza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo moto akufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko olingo oumela fo ya na Rue Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi suka l'agence ba mama Paris bana Paris bana bela bafungole biso eloko kitoko vraiment ngo iumela atina bilo oneka awa po bilo oneko kitoko na bakini po ngaba ba carton ekendaka awa babili anda mutina ndam vraiment ngo ya ndam batinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin nante yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et sika obunga te Rue Léon numéro 25 umela Edino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo Edino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc bisonya so simanango 999 panja sango ya Congo Edino image panja sango ya Congo babi Edino image obose mokina yo kande explica bana poto babi Edino image osa ke batatu azala na ndenge nini na ndenge ya mosenge kwa Edino o babi bilo okera beta bilo okera zena beta Edino image toa site yo panza sanga ya kama babi mosenge binaka mosenge Edino image panza sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panza sango ya Congo Edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source Edino image papa Edino image ye aswaka tina source